Bonjour, bonjour, bonsoir ma grande famille, bonjour, bonsoir. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Voilà, j'espère que tout ça très bien par la grâce du Seigneur parce que nous avons battu misi biso tozal to monani to solodi to yokani lisusu lelo nzambe wana azobatela. Et voilà, to tia le sambo liboso ya sujet na biso ya lelo comme d'habitude et après ndi to koya ko solola après. Éternel Dieu, Yahweh Topesio, merci. Merci, tendre Père, l'homme de Galilée. Nzambalola, Nzambabon, Moinabiso, Polo Pambola, Makumisama, Topesio, merci, na souffle de vie, énergie, protection, plus makasi, to recommandé, moment à biso à maso, c'est un loboko na yo. Papa bandana biso du début jusqu'à la fin tia malobakati na biso tiketo tozo partager kota epota mbuma kitoko pe esala misala na yango oya yote zala musika dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ma grande famille, vraiment on singa na biso to s'abonner massivement. Pourquoi pas pour ça la paix ba partage ya ba vidéo na biso, pourquoi pas pour liker, pourquoi pas pour commenter. Voilà, ya mokande na singa na biso yo pe o mutozuli ba kumbala liboso elo ya kolanda mama abi. En tout cas s'abonner, liker, commenter et partager. Nzambalola akozanga te na kopambola yo. Lelo sujet to na format to lobela lelo mingi eza pona bandeko na biso oyo bazo se préparer bakota na kati na mabala oyo tobengi ba célibataire soit bazana bakomi déjà na étape ya ki fiançailles. Voilà, bakomi déjà na étape ya ki fiançailles bazo se préparer bayeba na kokota na kati na libala. Mutuna ya mama abi ya liboso ezali ndeko nanga mwasi ozo se préparer pona mariage ou bien ozo préparer des fêtes ya mariage. Wana ezana une première question nanga na koyi kotuna koto introduire sujet na biso. Ozo se préparer à tant que moi si oyo azo kota na libala ou bien ozo préparer fête ya libala. Parce que fête ezana mo fête batu to yaka to lie to meli to bini to sepelisa yo moko pe sepela yo moko pe la mariée yo moko pe les mariés boko bina boko lia boko sepela po eza mukolo na bino. Et la mariée peut faut se préparer, oui, parce que jour ya libala mutu moko ta linga jour ya libala na bima mabe mutu moko ta linga jour ya libala na échoué. Donc faut toujours ko préparer yango ezala bien, ezala réussite. Moi si pas bima kitoko, mobali pas bima bien kitoko, bolati bien, voilà. Et mutu nyonso linga réussite na mukolo na ya libala. Maintenant mukolo wana eze loko ezora peut-être temps pour nous préparer à mon message kaka jour moko. Et ça fait que loko oyo ya mukolo moko bien ya journée moko. Mais le mariage c'est pour toute une vie. Et ça vie mobimba oyo yo oke ko silisa na kati ya ndaku ya libala na yo ensemble na mwasi na mobali. Libala eza pona bomo imobimba. Alors tant muto azokende kokota na libala, pas seulement il faut à préparer fête ya mariage, mais il faut mutuana à se préparer pour le mariage. Tout d'abord, comme une femme, moi si oazo ke kota na libala, comme un homme oazo ke kota na libala, il faut d'abord loko liboso, il faut d'abord cause na maturité. Concernant loko o ba bengi maturité. Maturité il faut ezala. Parce que mariage nan yango moko wana to mona ya mariage nan yango moko wana ezana maturité eza mission. Voilà, na kati ya libala. Wana ya mariage eza maturité eza na kati, mission eza na kati. Sikoyo yo mutu ozo kende ko accomplir mission moko boye. Yo mutu wana faut na maturité kati na yo. Donc ça veut dire maturité faut vendre kati na yo. Une femme sage, une femme sage bâtie. Alors une femme sage bâtie, parce que nous bâtie, il faut na maturité. Il faut la moisi, il y a fille de prière, il faut la poli. Il faut pas que la mal poli ou bien impoli na kati ya ndaka libala o ke libala oza impoli. Il faut que la soumission. Au Bible, yango moko ezo recommander biso. Il faut que ça la soumission.
il faut kozala na babiloko wana nyonso ezala kati na yo. Il faut ozala mwasi oyo aza gentil, gentillesse. Il faut ozala accueillante. Il faut ozala accueillante. Babiloko wana nyonso eza tellement ebele. Au mwasi ya libala il faut azala na ona tangi na 5 wana. Au mwasi ya libala il faut azala nango. Il faut ozala na vie de prière. Il faut la mwasi azana botosi. Il faut tout d'abord maturité. Il faut la mature. Il faut la vie de prière. Il faut la botosi. Il faut la soumise. Il faut la accueillante. Il faut la gentillesse. 6. Maman gentillesse c'est kontaka mutako saote. Mutako saote. Ok, le libalo se préparer pour na libala bien ozo préparer na okanda kwa libalo bien toke pomanaka kuna nyonso toke kuta na to potana kuna te ya to potana na biso oui parce que mutu na mutu azo uta na éducation différent o eza ya famille na e papa na maman ne ba pesi yo pozwa na oya yo ye pozwa na oya yo deux personnes wana ton ba sangani déjà na débit ezala moins facilité quoi parce que pendant les fiançailles les gens bateau ba bomba kabitidi na bango bizaleli na bango omona mutu abombi oyeba te mais kovanda place moko na kozala esika de sika bozokutanaka c'est deux choses différentes. Tant bokovanda place moko nde esalaka boya koyebana tango vanda place moko nde esalaka boya koyebana sikoyo na babiloko wana nyonso soki maturité eza te soki sagesse eza te soki sagesse eza te soki maturité eza te soki oza mwasi oyo mpe oza mwasi ya motema moto donc yango na lobi eza mpenza ebele eza chaîne bongo nde ebima voilà oza mpe mwasi ya motema moto alors mwasi oyo azose préparer mpo na libala mwasi azokende okota na kati ya libala aza mpe mwasi oyo aza na maîtrise de soi. Il faut ozala na maîtrise de soi parce que eza na babiloko oyo okende okuta kuna libanda eza kati te ta mosusu mpe oyo ozose préparer wana oyo ozokanisana yango te oki okuta kuna alors ntango yo oki okuta babiloko mosusu contraire ya bapense na yo po kota ye nanu te ozali na libanda banda koimagine eza babiloko mosusu ntango ozoprépare libala ozoimagine babiloko mosusu ke nga ntango oke libala nange ezala boye nandosala oui ya des choses oyo koki kosala okoki koréussir yango mais ya des choses oyo koki kokota na kati ya libala ntango okuti réalité mosusu esali ke barêve to mpe bapense wana ozalaki nango ese réalise te ekokani te esimbi te alors sikoyo na yango so oza mwasi oza na maîtrise te so oza mwasi oza na sagesse te so oza mwasi oza na maturité te okotonga te osala eloko te okende kofute na kati ya libala lelo nga na osepele omona na réseaux sociaux omona bagene omona mpena komona bato mpena ta mosusu ya bavingtaine pardon, 19 ans, on a 21 ans, 22 ans, 22 ans, âge moro, c'est bien, âge on attend au monde à se sentir responsable. On a ça âge na tangi mingi au monde à moi si mais mon bas le mois attend sous 28, 30, au monde a déjà à se sentir responsable, faut ça se trouve responsabilité na ya mais faut pas la à côté na kata ndaka libana bana pour construire foyer. Alors tango siko bino bolingi s'engager na âge wana voire même plus donc bolingi s'engager beaucoup mesika moko donc il faut ozala bato boyebani pe déjà na bien et puis tant boyebani wana tant bokoti na kati ya ndaka libala biloko wana nyonso fo evanda kati na yo parce que tant balobaka l'homme quittera son père et sa mère tant balobaka te pardon tant Bible ezobisa biso que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme parce que quitter wana ezaka quitter kaka oyo eza na babiloko ebele na kati ezaka quitter te ke okite physique oui okite physiquement okite na ndako ya baparents na yo mais tant yo quitter na ndako ya baparents il y a certaines habitudes ozaki na kati ya ndako ya baparents faut etika la kuna faut pas et accompagner oti na kati ya mariage il faut etika kuna parce que okite donc ça veut dire tant yo quitter il faut quitter immaturité il faut quitter impolitesse il faut quitter manque à respect il faut quitter babiloko mususu ozaki nango o ezopesa lokumu te côté mwasi même côté à mobile quitter wana parce que l'homme quittera femme pas quitter l'homme quand elle quittera tant que l'homme wana ba msusu akansaka ezaka mobile oui
s'attachera à sa femme. Oui, l'homme a quitté, mais moi, si pas kitaka. Donc, c'est comme bino mi balé, to biso mi balé, tant to kitaka. To pour s'attacher, biso mi balé. Il y a certaines biloko au pe photo quitter, to tika, on anda pa ba parents. Oui, ça va bitit, ma bé, au tozara nango, babi zaleli ma bé. Ils ont un comportement mabe, ils ont un manque de respect, ils ont côté à moi si cause à la insoumise, côté à moi si cause à la moi si impolitesse, faut cause à la paix moi si oyo à la maturité, faut cause à la paix moi si ayebi koloba, maman koloba. Moi si ayebi koloba, cause à la moi si oteta ngoke na kati ndako libala oza malbouche. Donc, ce mobile lobby A, mobile sans nom A, yo so comment na évité Y, na évité ce qui F, ce qui C, ce qui N, na évité. Donc, on a moi si on a maîtrise de soi. On a moi si oyo comportement na yo ba oko. Donc, ils ont pas la natena oyo sali. Parce que oyo commis déjà moi si alibala ba lobaka moi si alibala asa une femme de valeur. C'est comme une femme de valeur, ils ont compté pe na habitude, pe na ba bizaleli oya zanango. Parce qu'on cause à la carte que une femme de valeur tout simplement parce qu'on a alliance na musapi. On a une femme de valeur, oui, ba respecter yo, ba payer ça respect parce que on a madame, on a ozo apporter combo ya mutu moko boy. On a moi sur ba payer limbongo. Mais c'est qu'on valeur wana o mokile lobaka. Il faut pe être bimakati na ba sentir que ça ba valeur moko ezo bimakati na yo face ya oyo yo ozo sala na miso abato. Face à ba comportement na yo, ta manière il y a pour se comporter envers mobile na autopé belle famille, autopé entourage. C'est ça une femme de valeur. C'est ça une femme mariée. Moi si oya koti libala. Et gens bablo mususu yo ke nokuta na kati andaka libala wana. Na lobi carte que ça mabe et puis na loba te que libala les mabe non, libala est bien. Libala les bien, libala les goût, libala les kitoko soki bokutani na mutu o esengela ki mutu o ya mipanzi na yo et puis likona ngo bino mibale bozo yoka na bien o sentir goût ya libala. Mais si ko eza na bato mususu ba paya libala tout pourquoi parce que comportement ezo bala na te. Si ko tango comportement ezo bala na te, les abi responsabilité na bino mibale faut bozwa makambo jamais pour boyeba na ko bongisa. À moins que vous la bateau bo bala na volonté en Nzambete. Mais ceux qui vous a bateau on Nzambe nda sangi sabino. Ils ont senga kaka ke bino mibale bo comprendre certaines choses, bo bongisa ba comportement ba caractère na bino pour boyo ke lengia libala. C'est ça. Libala les ama bete. Libala les a bien tant au bateau mibale ba sangani na volonté en Nzambe bateau mibale ba kutani penda o ezala ki penda ke Nzambe nda kutani saki bango. Alors moi si alibala tant ozo se préparer na libala mayeba ke na libala faut à la créance. Oyeba neni yo yamba mobali na yo. Ndenge nini ya koyamba ba belle famille na yo. Ndenge nini ya koyamba même ba famille na yo moko. Ndenge nini ya koyamba ba ninga ya mobali ya yo moko donc accueil eze loko oyo eza très important au moins si alibala faut à la nako. Sagesse eze loko eza très important au moins si alibala faut parce que ce qu'on a sage to ko bâtir te. Ce que vous avez sagité au produit mobile non ba conseil à malamuté. Ce que vous avez sagité au koye bate eloko ekoti na kati ndako nanga eyebo etonge bebisa. Eza eloko o eza malamuto ya mabe. Alors moi si vous êtes soumise, avant moi si oyo a perdre confiance et pas ya mobile na ye. Tant vous avez soumission envers mobile, no mobile a pèse confiance te. Mobile a considérer yote. Mobile a bandola qui sont mbongo te. Mobile a bandola qui sont biloko mususu te parce que vous êtes soumise. Vous êtes soumise. Soumission, autant que le soumission, c'est pas que tant mobile a si yo zwambeli que no boma mutu. Obi mobile nanga tindinga na ki boma mutu pour naza soumise. Non. Soumission eza ya ko soumettre devant mobile na yo même si mobile a lobi no lokwa mabe mama yo kaye nan. Si kaye nan aloba yo kaye nan moi ça maele ayebi tango nini a récupérer ka mobile na ye. Ayebi tango nini azwa ka mobile na ye na moment nini pona ko sola na ye na kimia. Parce que yo ata mobile ayebi su eloko eza ya mabe oza na raison. Yeba beti libanda po ayebi su eloko eza ya mabe. Mais na moment wana oko se comporter ndenge nini, oko réagir ndenge nini, oko répondre ye ndenge nini, oko sala ndenge pour faire comprendre mutuke eloko lobi eza ya mabe to sala bongo te to sala to sala na ndenge ya bien. Donc cela veut dire que na point wana ezo senga sagesse, ezo senga sagesse, ezo senga maturité et ezo senga maîtrise de soi. Ezo senga maîtrise de soi.
Parce que biloko wana nyonso soko oza nango mama, biloko wana nyonso soko oza nango, ça fait partie ya ba qualité ya une grande dame. Ça fait partie ya ba qualité au moins si fois azala nango. Et aussi eza biloko eza parmi ba fruits de l'esprit au Bible exception na Galates 5. Donc cela veut dire faut kozala na ba biloko wana, faut kozala na maîtrise de soi. Koyeba ko se maîtriser face ya likambo. Olobi naza une femme soumise, naza une femme o babali, il faut na se soumettre na mobali, na fona yoka mingi mobali na oui yoka mobali na yo. Mobali alobi no likambo examiner yango, botali likambo eza ya malamu oui to sala yango ensemble. Mais tant oza une femme sage, tant oza mwasi o yebi ko yepo o bâtir, tant mobali alobi no likambo yebi ke likambo eza ya mabe. Mama yeba siko ndenge nini ya kosola na mobali no na maîtrise na nenga kimia pour que likambo wana ezwa porte d'entrée moko bote parce que ça ba bilo mususu na kati ya libala lelo pe to mona ba divorce marambe belé na kati ya ba couple belé juste pourquoi parce que mobala yaki na likambo moko be basola na mwasi azon na nenga mabe pelisi moto tout ça pourquoi parce que mwasi azanga ki maîtrise mwasi azanga ki sagesse ya ndenge nini ya koyeba na kosungela mobali to pe ko faire comprendre mobali ke likambo lobi eza ya ngote to ko sala ngo boete to ko sala yango ndenge wana te ya préparer c'est préparer pour le mariage préparer na yo date nani journée na yo préparer fête na yo eza mabete po il faut obima kitoko to ana posa to mono pena jour wana ngali biso so to monyo to lobi wow mais sikoyo après vie oyo kende ko zela yo est-ce que c'est préparer na yango est-ce que yebi biloko ni oyo kende ko faire face na yango na kati na ndako libala pour que eya ekweisa yo te et koko ya nango ba mipepe ya kana ngo eningisa bino koza batu boko ningana na bino mais eko o ezake e bamba bino te parce que ce que bambi bino eza shit c'est préparer na libala c'est préparer à kozala une femme sage c'est préparer à kozala une femme vertueuse c'est préparer à kozala mwasi oyo azokende po atonga et non po ayeba na koboma to pe akweisa maturité souvent na biloko ebele confiance maîtrise de soi et souvent na biloko ebele parce que mobali peut soka ebi eza parmi ba qualité quand on tsoloba mobali o ba comprendre que moi si na azaka na maîtrise de soi mama mobali wana pa ozana confiance na yo et ko sala que mobali wana pe ayaka na ba biloko moko boya vers yo po ayebi ke azo tia ngo na mabele ya malamu oza mwasi oyo esengelaki mpona ye esengelaki mpona ye toboyi lelo pena lelo tozotelemela ba divorce précoce tozotelemela ba divorce précoce tozotelemela yango tozoboya yango bato bakoti libala 6 mois une année 8 mois 2 mois plutôt 2 ans 3 mois libala divorce ya nini boso ki tanga ko se préparer te boso ki tanga ko yebana te bien que na fiançailles bato mususu ba bomba kabisa na ba metango ko kotra na muto ko comprendre que oui les sika moko na ko la place mon côté et ça différent donc cela veut dire na point oyo il faut na sala ni to vandi place moko na mutu nanga na comprendre que bizaleli neza boye na boye na boye na boye est-ce qu'on a part nanga fo na sani nde wane sala ke bato ba yebana ni wane sana ke bato ba mesana ni wane sana ke bato ba se comprendre moi si faut osala moi ça maîtrise moi si faut osala moi si ya maele moi si faut osala moi si o aza soumise moi si aza soumise a yoka mobali na ye ke bato libanda moi si aza soumise a tiaka matoi na ye na ndaku na ye na mobali na ye ke pa na libanda moi si aza soumise asalaka oyo mobali na ayebisi aloba asala ya mabe te kasi ya malamu tandis que ntango mobali ayebisi yo eloko ya mabe osala yango te mais oyeba na moma nini oyo korécupere mobali na yo bosola na kimia mpo otalisa ye eza teke bola yokana balanga moko yotina eboti désordre eboti trouble tout ça pourquoi parce que wana maîtrise de soi te wana sagesse te oza immature tokota mabala pona sentiment te kota libala oyo yebi ke tango okota libala opesa bato mususu posa ya libala kota libala yebi ke ndena okota libala bo eza aller sans retour ndena koti libala bo na ke pona changer
de makambo ebele na vie ya motu moko. De même ye pa sa mobali soki aza mobali malamu mpo na nga, aza mobali malamu mpo na nga, achange mpe makambo ebele oyo nga mpe nayebaki te. Et au fur et à mesure tozofanda expérience oyo tozozwa na libala ezosalaka échange makambo na biso. C'est ça. Kokota libala te po x abalaki yo po lingo okende kobala po x abalaki, kokende likota libala te po kaolata voile otia na réseaux sociaux bamonaki obali alekuna na ndako fufu na fufu ozofute butu lokola mo ozosala eloko ya malonga te. Mwasi jeune fille, jeune maman, tantine, je ne sais pas, chérie, fiancée, oh bozo préparer libala, yeba ko se préparer pour ozala mwasi ya malamu lobi, ko préparer kaka libala te, soit fête ya libala te, préparer fête na yo eleka bien, mais yo moko yeba que je suis capable. Donc cela veut dire nena oke libala o na ofute te, nena oke nde libala o fona zala une femme penza, mwasi o ya lokumu o mobali na ye, akaba okenda so pese des témoignages ya malamu partout. Libala les écoles, les classes mobimba. Alors tant aux kende nango se préparer à conséquence, préparer les aleli na yo, préparer nzoto na yo, préparer nyoso tu ya yo. Donc cela veut dire côté nzoto tant na lo ba donc faut à la mwasi ya bopeto, faut à la mwasi ya ibi osukola mai. Faut à la mwasi ya ibi osukola mai. Faut à la mwasi ata kota na douche 2 minutes ya bimi okenda na mobali kuna okomo baby okebeli samakam. Ok na douche na chambre na mobile kuna mobile komo tielo mupanzi mobile komo kima non. Moi si tant on se préparer moi so azo ke dokota libala ebi ke na capable na koki donc na okebe na okende ko sepelisa motema ya mobali nanga. Moi ça le quoi église mobala ai azanzambe donc biso église tant tozala pour to sala ozo sepelisa motema ya papa nzambe o azai ye moko mukolo église alors tant moi ça za le quoi église azo sepelisa motema ya mobali na ye biso tant to sepelisa motema nzambe tozwani mapamboli alors moi si azo sepelisa pe motema mobali nazo tondisa mobali nene esengo alors oza moi si oko bénéficier na biloko ebele na confiance en mobali na yo na bolingo na respect na attention na babiloko ebele poza moi celui qui na se préparer qui a conséquence même si on se prépare à 100% te parce que libala les biloko ebele eza biloko mususu nde okende ko apprendre ko kuna pe o adapter yango saleli yango eza biloko o yo moko ebi kende na okende be fona za la boye be mais sur 10% oyebi oza déjà na 6 oza déjà na 5 oza déjà na 7 et ça déjà belé et ça déjà bien ma casse donc cela veut dire némo okenda pe ça te posa pe bien armé donc okende ko sepelisa motema ya mobali na yo moi si se préparer malam pour na libala yeba rod na yo na kati ya libala yeba eloko nini ozokende osala na kati ya libala yeba libala eza nini pour que okende osala sonité opese sengo opese sengo oza mwasi bata ko yamba mobali te mobala yo bata ko yamba ete otuna ata mobali journée te mwasi tango kena libala ebike mobali na tanga ebe fona yamba ye fona tuna e journée le kaki ndenge nini mwasi libala tanga za mwasi aza na respect aza mwasi ozaka tonte liboso ya mobali tant mobala oloba yo po oze ton yo po matisi po yo ka ayo ka pe senti ko sakana ngate ngana mwana intel ngana na mwana commune intel ngana ba commune ngo ese mema pengam donc yo fo ba yeba ki oza mwana commune intel commune wana ezaka ya ba quartier commune wana ezaka ba tamakasi commune wana ezaka ya ba boye donc ozota bise okena mwana libale ke luka nini yaya soko yeba ki oza mwana commune afa ki osala o eza métier ya commune na bino alors tango kena libala mets-toi au travail sala makambo ya libala zala mwasi ya libala zala mwasi ya valeur zala mwasi ya kopesa sengo na motema ya mobali na ye zala mwasi à se préparer na maturité il a aussi ce koyo ba koyo peso rapport à mobile non mais so za na maturité to za na maîtrise de soi te obéissance makambo donc c'est très important faut appeler na maîtrise de soi moi c'est libala senga na nzambe oza mutu oza na maîtrise de soi katina yo et ça ke ba biloko mususu poza ba biloko mususu ya kapona tenter et ça ba biloko mususu ya kapona meka et ça ba biloko mususu tango ekota kana kasa libala ye pena que ceux qui pena maîtrise ezate beti pena pour déguer salami mais tango ekuti olenda na kati ya maîtrise oza mwasi o sagesse vandi ya orolonga
okolonga pe okolonga makambo ebele pe ozala mwasi asepesa toujours motema ya mobali na ye. Alors ozalaki conseil mpona bandeko na nga basi oyo bao se préparer mpona mariage, po préparer ka feti te mais se préparer mpona libala po lobi ozala mwasi apesa esengo ya mobali na ye, mwasi ya lokumu, mwasi azosala fierté ya mariage, mwasi azopesa elenge ya mariage. Nzambe apambola biso, tokutani prochainement. Merci.